Shalom, shalom, bandeko na ngai lelo tozo solola na méditation na biso tokosala lelo na Luc 3. Mais eza partage yo moko okobanda okoyebi ndenge okobanda okobanda no na 1 ti na suka ezali partage tolobaki il faut ko méditer na après méditation de tokoti na partage. Mais ngai awa nazo kozwa peza verset ya motuya. Nga nazo zwa verset ya motuya na 5. Na 5 Bible eza koloba na biso boye. Na Luc 3, na Luc chapitre 3 verset 5, balobi, tout vallée sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé, et le chemin raboteux seront aplanis. Bandeko na ngai awa ezalaki lisolo ya Jean-Baptiste azoyebisa bato ke ndenge arrivé à Yesu Masiya tango koya azo abandaki ko préparer bato kati na baptême na repentance message nezalaki bato ba bongo na motema po bato ba mona bakene na arrivé à Yesu Masiya ezali koya message na ye ayaki kopesa na mokili ezali pona ko baptiser bato pe ko côté ya liboso bato pe ko baptiser pona ko préparer koya na mwana na moto yango wana Jean-Baptiste ayaki na mokili mais tango Jean-Baptiste aye avant aya Esaïe a prophétisaki yango tote na verset 5 alobi ke tango Yesu Masiya akoya ko aplanir ba montagne donc montagne ezani akoya ko longola ba difficulté maladi oyo bato babelaka te bakozwa guérir babikaka te bakozwa lobiko bato oyo bazana ba difficulté ya musala o nini bakozwa ba montagne na bango ya ba problème na bango ekokweya ba oyo balobi o bakanga biso na famille biso to bongaka te ya ye ko libérer ba prisonnier ba be ye ko rendre ba captif libre donc Esaïe a prophétisé yango avant que Jean-Baptiste aya yango tomoni na bomoi na Yesu Masiya si aya yo bengami chrétien mais olelaka tout le temps obangaka bandoki na kati ya prédication na yo olobaka kama bandoki o singa o bakanga bango o basala boye pona nini prédication na yo eza mabe oteraka bandoki ozoteya awa na Luc 3 verset 5 bazolakisa biso ke Yesu ayaki kosala misala sur la croix. To bongisa ba prédication na biso to kote ande batu ndeko na ngai ma sœur mon frère soki ti lelo yo misala na Yesu Masiya ezomona na teka tabo moina ezali poli kotika péché te mais liloba ya tango eye ezali moto atika masumu soki arrivé ya Yesu Masiya bateya ki repentance na baptême et bon koya na Yesu Masiya bato Bible zo baki azoya na jugement azoya ko rendre na mutu nyonso selon misala na ye. Ole à côté ya ba prospérité chaque fois eza mabete mais boteya o ezali lisumu moto ayeba pourquoi azoya na Yesu Masiya yango Jean-Baptiste ayaki kolakisa moto pourquoi il faut ondimela Nzambe avant okoma porte ya papa avant ofungola yango il faut otika masumu ba église tozomona lelo bato bazo changer te incrédulité eza makasi pona bato balingi kaka message ya malamu tokomi na tango asuka bato balingi koloka kaka makambo na malamu opambolama voiture c'est quoi ndako c'est quoi ezali bien mais vie na yo sur terre ezali po yo kota bokonzi na lola lobi okokufa kotika biloko wana botalisa bato ba pasteur na ba évangéliste lobi soki mutu akufi akokende wapi bolakisa bato ke esambiselo ezali. Donc bana na Nzambe il faut bayeba misala ya Yesu Masiya na bomoi na bango yo oyo frère na sœur nanga olelaka kaka tongo midi pourquoi na l'église bozo kende bazolakisa bino kaka ke bandoki bazali oza na démon ya servitude oza na démon ya sorcellerie et inconscient et pourtant Bible so car la nuit personne ne peut travailler. Balobi ke yo moko il faut ndima même ata soko zo sala confession yo moko faut ndima yo oyebi te bake no peso kindoki inconscient ma sœur mon frère ngana na mona yango na Bible te parce que balobi mutu nyonso faut confesser que Jésus est le Seigneur mais yo confesser kindoki te ndenge nini bakoya koyebisa oke ozali ndoki inconscient en tout cas ngai na wana lokola na moni yango na Bible te naza un peu na doute na ba religion oyo ekomi kobima sika ke moto azali akangami moto asali boye te po soki toke na verset 5 balobi ke Yesu Esaïe alobi Yesu Masiya tango aza koya kolongola ba problème na biso Bible yango moko ezoloba et le châtiment qui nous donnait la paix descendit sur lui par ses martyrs que nous étions sauvés.
Yo si obikisama ma sœur mon frère tikaka kolela buka mabolongo na yo longwa nde kati na lisumu longwa kati na ekobo kati na milangwa kati na kofinga kati na koyina kati na kokende na kosimba bamisala ya mabe omitungisaka na bomoi na yo Yesu asi afuta nyonso misala na Yesu Masiya soki eza kosala te kombo na Yesu Masiya soki eza kosala te na bomoi na yo po oza na masumu po Jean-Baptiste ateyaki bien la repentance. Il faut yo longwa na masumu po yo mona loboko na Nzambe yango wana yaki kolongola batu na masumu alobi bo longwa na chemin oyo bozali boya yo oyo belaka olelaka tango nyonso na verset 6 balobi boy na Luc chapitre 3 verset 6 balobi et toute chair verra le salut de Dieu balobi nzoto nyonso ekomona lobiko na Nzambe yo oza na sida cancer hépatite rhumatisme sinusite épilepsie nyonso oyo esilaka te balobi ntango Yesu Masiya ayaki meme mwasi oyo abandaki kotanga makila pendant 12 ans abikisamaki Yesu azali monganga na banganga ndeko na ngai bapesa yo mai te bapesa yo eloko moko bomba na se ya nini te okende kofukamela noko te fukamela Yesu Masiya tika mabe kende pa ya Yesu Masiya okozwa lobiko pe yo okopambolama soki toke na verset 7 nde place maman na likambo ezali il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir kaka Jean-Baptiste ateyaki bango kaka Jean-Baptiste abandaki koteya bato na repentance abengi bango libota na nyoka nani atindi bino bokima kanda ya Nzambe pona ni Jean-Baptiste alobaki bongo bandeko na ngai na mokili oyo toa na mabota mibale libota ya motu na libota ya nyoka yango moni na jardin d'Eden Nzambe alobaki libota na mwasi ekoekraze yo ekoekraze nani serpent c'est que serpent pe aza na libota na ye donc serpent ezali bana ya libebi oyo bazali destiné déjà na papa na bango Satana bakokende na lifelo yango wana ozomona ndeko na nga keba motu nini aza pembeni na yo yo oyo ozaka na moninga moko apesa koka baconseil ya mabe oyo il faut talisa makambo nunu nazomona yango clair te na kati na baeglise tozomona mabota mibale libota na nyoka frère mosusu na sœur mosusu asambelaka balobi ke basambelaka me babongwanaka te tokokende na partage biso okomona ke bato wana babotaka fruit te ata bazoyoka liloba ya Nzambe eza lokola Juda ntango azalaki na Yesu Masiya ayokaki liloba ya Nzambe ye pa akendeki kochasse bademon me na suka nango atekaki ka mwana na Nzambe mpo nini azalaki destiné ya lifelo azalaki condamné ban uta le commencement yango wana ndeko na nga yo oyo tiaka bato pembeni na yo na kati na baeglise tokolana na partage na biso ya mibale toyoka ndenge na kati na eglise libota na nyoka ezali balobi ivre na bleu il faut ebota esika moko yo oyo ozalaka ta moso oloni ndunda okomona ndunda moko ebimika lokola bitekuteko meza bitekuteko te tokolanda yango na partage de tomona oyo nini misala na Yesu Masiya esalamaki sur la croix mpona lobiko na yo